Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Boboyi muluba nandimite na moni comme ce problème moko les en akati donc puisque ko lukatem so ma victime moi ce qui toko vrai chez les amba msukutu nsu balinga comme babike ozamba no poza na bi azafi mo fidèle alba tena zamba nanga nazo bala na obala mais sikoyo ko balinga bala puisque ke bale pour na mona mamba ope eleki balinga bala puisque ke bale pour na mona mamba ope eleki voilà ça c'est décidé ko longwa poto ko ya Afrique pour na obala mwasi liba les essengo mais si réellement papa Martin atika ki mwasi na poto ba divorçati aye ko bala mwasi na Kishasa premièrement salut non mabe OK démarche ni to puisque yi ko ça na minute démarche c'est bosser faut on ka pa nzambe ouais po biso batamoki to yana ba proposition na biso mais après mutadi yaza na solution ya koleka ezaka nzambe ya liboso d'abord na ko conseiller en ce net moment ezaka ko zonga pa nzambe nzambe mutayebi ko pesa orientation responsable sérieuse ça lukomo na baboti na papa bokita papa nazo lelabi eko simba te okubala na yete eko simba te okubala na yete papa na be no ki mutema langa epanzani papa na be no ki mutema langa epanzani papa na no ki mutema langa epanzani do epanzani ola kande pesenga. Elle a une grande famille. Martin aussi a une famille. Tolingite presque azananda kumoko boya vandi aza heureuse dans le mariage parce que batubara ko déranger plus moi si ils ont belle famille alors ceux qui belle famille za malongate ndeko la biso presque pas aux malonga ndako libala te parce qu'il y a zane moi si ozomona moi si mobali ndaka o chalitoy presque tenda lukaki Martin ozomona ce qui est solo Martin a ça qui divorce dans moi si naé o tozomona ba internet na internet na réseaux sociaux ils ont ma bête ils ont bien mais pourquoi famille et habiter que il faut bala presque parce que maloba papa bimisi boko bota te tu vois ce qui rapport comme le mai ce qui a nini nyonso ne papa okelo ba ne pelo bine na kanda mais diable tu vois ça t'a profité papa lobi peta musa zane ndokite to lobi te ke papa ndoki papa okelo ba mona kanda et puis to yeba ke maloba baboti pesa kana pour zoloba yani to tano kaya priska ngaza comédien ngaza journaliste ngaza nyonso na yebi na sisika na zalaka te ngaza comédien ngaza journaliste ngaza nyonso na yebi na sisika na zalaka te bosali mabe osali mabe to ko sala ngba na liste ti fin du mois la priska fala bi ma parents na aider un honorer ba parents ya ba parents na yena nomte de est-ce que priska ba parents bo kilo na yo folo sa da démarche avant makambu oyo kuta ba bo kilo na yo c'est mobile ngaza posa papa na bino si réellement to posa ba mabe pour na famille na ngana osenga priska s'excuser asenga pour mutaza base pe hotel kambo ya robuma moto ezamante ezaprisca les affaires du monde les affaires du monde azala makasi c'est une belle femme une bonne oyo biso tout yebi témoignage na malonga azala na calme ce qui Martin azala ya kozala ye bon papa Martin Luka vansa ba parents na yo so réellement na moi so ne sila yo toza mieux placé à convaincre papa na bino maman na bino parce que le vie a poussé comme en danger c'est pas facile parce que ba déjà plus de 4 ans ba oumeli déjà et que moi si pe ya mobali posanzo tezali moko ya ba 5 organes d'essence to sengeli ko batela sur le trône du cosmétique il n'y a qu'un seul monarque la fondation GLB. Les amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine de taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilos. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, ekota ki libinja, basoko, mandaka, mata, basangu. Tine yali, poani, kuluka njete, esa la bino nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa mi la plante naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata, bao. Mafuta Déborah, sucre mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe.
Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngai na bino simbali sakanya. Mafuta Debora kilelo. vérité. Voilà, nous avons tambola kaka, tambola quand les awa, nous avons plein de tournage, de Marie-Jeanne, Sebino, nous avons artiste, nous avons faire plus qu'au ça vraiment pas si surtout sur la comédien Bali, comédienne, nani bino nous sur problème mais surtout mi Bali à ta poto. Et ça n'est pas plus que mi Bali Bali déjà Bala Marté wana, tout le monde vidéo les qui na réseaux sociaux, mo Bali na déjà abala mo sumsuna poto famille kutelingi libala puskate mais tout le monde va salir déjà va coutumer après si mon papa puska za bati nde on a vraiment na pas si tu éviter rôle bani moi conseil ni repesa makambo parce que famille mo bala lingi puskate rôle bani parce qu'il y a plein de tournage. Ah merci beaucoup le Ketchou. On a fait puska vraiment na éviter sur Kamboui na ko ba po ezo soit ça passe mingi na motema mais juste na éviter puska azamu amke meza déjà majeur aibi na ko gérer makambo na problème na vraiment mamba bolinga passe mais pour nga ko kataka libala bon le mariage est à honorer des balbanines que le mariage soit honoré de tous si ko lokola o ekomi ambilinga mbilinga boye so que simbite wa mosikito quoi ba détenter un peu bazali otiki na yo kaka pour la minute na belo na ko ba te pour na mon ekomi compliqué mobala e pota luki ba parenté ba parent ekomi à sa première version deuxième version OK donc papa zoko ba pe na be mission c'est que likambu mo bonde na moni za kutute ke o po aza muluba bino baba ngala boboyi muluba na ndimite na moni ekomi sko problème moko eza na kati donc puisque ko lukate mso bi ma victime moi si kitoko vrai chérie za mba msukutu nsu balinga ko me ba bike oza mba no poza na bi aza fimo fidèle alba tena zamba nanga nazo bala na obala mais sikoyo ko balinga bala puisque ke balé pour na mona mamba opé eleki voilà on va pas ngatika tous aura na rojo pe ya bien to ko luka opé sabaro zo abore j'ai nazo na moni pe président d'accord azali a moi intervention pour na solo ya puisque on na biso za pe o lekio yo moi na po encadrer na makambe bien ba film belé lo li balé comme les problèmes surtout bino o bali moi c'est apporter au problème de comme yaki na Diane et sous na puisque kutu Diane ba mais famille à mobali ya Marté bilinga bike atika libala wana biko simba te pe akobota te to ebite na kana tant que frère tant que humain tant que kinoa ko banya likambo wana. Bon moi je pense que ça moi penza na disserter penza parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants mais seulement au niveau likambo komeli na média je crois que ngana zala contre ba makambo nyonso to ya kozwa résolution entre guillemets na média monsieur Martin asa adulte libota na ye baza ba responsable maman Priska c'est un adulte enfin une adulte aussi je crois que Baluka au résoudre en famille. Le linge sale se lave en famille du temps. Ce n'est pas à la télé, ce n'est pas aux médias qu'on résout le problème. Peu importe. Je crois que dans ce stage, bazana posé à quoi batena dans raison dans tort, mais sinon pour le caca kimia. Non, qui m'a déjà papa Martin, ça m'a fâché à Sili qui m'a cassé. Ba vidéo pe bimi déjà kena moi sinaé ba boyanité. Tu habité tant que tout ça il monte aider de na biso presque tu habité démarche ni presque yi ko ça na minute. Démarche c'est bosser faut on ka pa nzambe. Ouais. Po biso batamoki to yana ba proposition na biso mais après. Mutadi yaza na solution ya koleka ezaka nzambe. Ya liboso d'abord na ko conseiller en ce net moment ezaka ko zonga pa nzambe. Nzambe mutayebi ko pesa orientation responsable sérieuse. Le reste je crois qu'au Zouango après avoir consulté Nzambe, c'est tout. Okay, mais à niveau Libota, parce que ce n'est pas seulement prise kaka mais la famille aussi expose moi à bon mobile. Il y a ces deux côtés là. Ok. C'est la mais la famille à mobile les autres exposé peu moins à bon mobile. Et ça a pris quand même tout baboy. Mariage les en attente mon bossé simbité to kabou na biso. Ils appellent na bon balana 10 ans pour bakabou ni c'est pas un problème. Mais toujours sur la protection
et spirituel ya mwana bango pe ya mobali. Je crois qu'à titre il y a papa, il est censé combattre la mona na ye pe ya mobali afungo la porte te na ba makambo so sa mike mike. C'est tout ce que je peux dire na problème moi. Bonaka Martin beau frère na biso. Ben ami pe c'est pas Nzambe. Na Martin aussi. Oui, il y a moïse na kamoro na libote ya Martin na libote ya Priska na Priska moko individu na Martin pe individu ba mi pe ça. Ba pe famille déjà ba famille ya mobali leki ya mobali komela déjà Priska na Facebook et mobali ya bala il faut éviter. Bon, on est ça ba détail o ekoki kozala tenter na ba sentiment personnel. Oui. Moni et pose atteinte na ba sentiment personnel. Ce qui est sûr et certain, ba miso ne c'est pas Nzambe, il y a liboso, il y a mi balé, c'est au niveau de la famille, ndé basala ka table rase, les linges sales se lavent en famille, on tire les choses au clair et puis c'est bon. Ça ne sert à rien d'enflammer la toile pour les cambo beaucoup résoudre entre vous. Merci président d'accord. On a dit que vous avez plein de boulot, tu reçois vraiment 20 minutes pour te développer. Oh tonton d'accord. Merci. On défoune élégant. Qui te que toujours. Jenny Star lundi là, tout le monde paye bodoza awa, il pas comment déjà comédien tu reçois yope à faire presque oh le monde ndenge ni kambia ndeko na biso ser na biso ser yope oh biso zo za libala ya somme yindi lelo ça les problèmes. Tu éviter famille mobile télé parce que bangambo ekomaka oyo tout le monde n'a pas trop que ma famille ko ya papa ya Martin papa ya Martin a télé vraiment que ko simba te moi na ko bala na plus ka te ko simba te tala ka libala mo que parents ba été mais parents ba en vie et ça les moi ma be plus que tu éviter hasard battu hasard stressé il paraît que c'est déjà 4 ans mobile ne to yoki à quelque sorte au bani jini mon alemba. Merci le ketchup que veut panda premièrement on peut sambote la famille Libota au Kalabazara abonné comment déjà famille Libota na biso il y a Congo les TV na le ketchup officiel TV mbote na bino likambongo ça les biso passe hein tala affaire à Libala ba banda ba démarche na bango depuis ba komi na point d'arrivée pour ba officialiser relation na bango makambo eko bima nga tant on a yoka kiango parce que normalement c'était prévu que des civils samedi que des civils samedi tu as déjà l'invitation na biso il y a aucun des civils parce que coutumier c'est salamaki tu au cas moi ba message au côté non ils annulent dit à quoi oh non famille tout ça dès nous comme on a ba notification à ba chaîne mususu ba ndeko mususu famille après il y a Martin ou yaza mobile ya Priska papa naé quelques membres de la famille naé babandi ko beta ba masolo oyo ba beta ki obande ko belé ba yokaki na matoyi na bango ngai personnellement na ko condamner directement Martin. Pourquoi on a condamné directement Martin? Parce que nous sommes des Bantous. Tout mais ma sentiment na makambo. Tu vois un peu parce que les Camboliba les ali Cambo mukete les ati olongoli mona elamba olongoli changer couche akia sous asakani a les sous changer couche non libala quand on se marie c'est pour la vie aux hommes déjà plus qu'andenga zaona elle a une grande famille naé Martin aussi a une famille naé to lingite presque azana ndako moko boya vandi aza heureuse te na mariage parce que batu ba ko déranger plus moi si ezaka ba belle famille alors ceux qui belle famille za malonga te ndeko la biso presque pas ozala malonga na ndako libala te parce qu'il y a zande moi si ozomona moi si mobali ndaka o chalitoy presque tenda lukaki Martin ozomona ceux qui ezaya solo Martin a ça qui divorce dans moi si na ye o tozomona ba internet na réseaux sociaux ils ont ma bête, ils ont bien. Mais pourquoi famille est évité que il faut bala Priska? C'est ça. Pourquoi famille est évité Priska? Attends problème, on a dit papa et yo. De toute façon, papa bande ko luba papa zo luba na rage. Na kande makasi na ba maluba mabe azo saka mabe. Azo lakela. Non seulement moi na bango moko mazo lakela na biso ndeko Priska, oui. Tu vois? Mais non place c'est ça mabe makasi yango wana. Ozomona. Moi na batu innocent Priska o azali to éviter na minute oyo azo ba téléphone te azo ba téléphone te avant ba comme na niveau ba komi tout le monde a ba vidéo sur qui là na internet ba photo ba zakila Dubaï donc ils a relation moko c'était une relation ancienne ou déjà bazala depuis longtemps ozo mona donc ngapo na ngaso ki nazaki Martin na kokaki koya
famille Zéangaï. Papa Zéanga, maman Zéangaï. Je peux changer 40 ou 5 bassi parce que c'est moi qui est l'homme. Aux hommes, papa, moi sur la ligne, il est sous-souté, via comportement, il y a ma bé, il y a qui côté. Papa, famille, bandi marakaka, ou biso bana, tu es là à Bango. Parce que tant qu'on a coupé la moi si libanda, bino bozagité. Donc, n'engé dans la sabino, oh, n'engé pas dans l'examen, moussou, ceux qui comportaient mes amalongate. Il fallait aller à mon famille, parce que papa, l'obi, Martin, a qui chasse à mon année, bisoté. C'est ça. Martin qui est au salon Makambu, sans famille. Voilà famille à Martin Dingezoluba. Donc Martin qui est là au milieu du village, on va le médiateur, avec un peu pour revoir nous Makambu bien. Parce que si papa comme il a niveau là, qu'il a pris ce qu'abattu innocent, au hasard en dehors il y a Makambu na bango à famille. Côté on a vraiment de ça qui est côté. Martin solo na famille na yé. Parce que papa na bango façon sur le bilan na biso les questions même biso ba collègue a presque ça qui biso passe. Aux hommes na la dérive ba commentaire ba comme sous ba commis presque il les affaires du monde. Oui. Mais il les a 5 mois aussi. Alors tant que moi si na attendre il les a 5 côté. Si na les années. Aux hommes tous ate wana ka poto bota kabana. Non kaka wana poto vendre to yambi ba camarade mobali, to yambi ba to théâtre ba ye, ba moninga na lata alliance tout ça. Non. C'est une vie entière. Oui. Et ça, vie mobimba, c'est toute une vie. Osomona, côté à belle famille, il faut nos amalonga na bango, côté nanga pe mobile, il faut la pe malonga na bandeko angai, totali bandeko mususu ba camarade mobile, ba collègue à théâtre tout ça, ba toi na nyo surtout wana, il faut tous la biso en communion parce que tous ça déjà vie mobimba yango wana. Ya ko benda simba tout, c'est pas du tout catholique. Ma be ya makasi lisusu, famille à Martin Ndenge et memi li solo l'internet. Quelque part pour protéger bino pe moi quand même. Hein? Parce que internet est un monde à munene. Ngana o lelo tokoza parce que libo za pona mutu nyonso tokoza la lelo invité mais archive etika la éternellement oui etikali bakolaki la bongo tout bokolo bango na kanda mais spiritualité na se zate mais batu misusu mitema mabe ya miso mabe tant ba yoki maloba o bino bolobi ba travailler on la spiritualité directement bo gâcher ba vie ya ba partenaire mi balé wana ya bino mwana oui boko sala ngo parce que boyebi ma famille na bino mais ya priska ou à innocent, ça n'est rien du tout. Parce qu'on a qu'à presque vous avez besoin presque, mais quand vous non pour la presque à la makasi, presque à la makasi. Quand on dit que les commentaires, les affaires du monde les affaires du monde à la makasi, c'est une belle femme, une bonne, oyo biso tout yebi témoignage na eza malonga, azala na calme, ce qui marque azaya ya kozala yé. Si. D'être na kamo na souleva qui n'avait qui Mobala ça un peu bref, face à la peine à nous courager à tomber avec Mobala papa nae parce qu'il y a eu moi un maître et à base paix à circonstance il y a que là ba parents et pour na libala et na presque lokola ceux qui va avoir problème familial na bango na famille na bango il faut d'abord papa Martin Lucas va ça va parents na yo so réellement na moi so ne si là yo doza mieux placé à convaincre papa na bino maman na bino parce que le vie a plus commis en danger c'est pas facile parce qu'il y a déjà plus de 4 ans ba oumeli déjà. Mais ceux qui ont été pris, mobile ça c'est que Lucas pris c'est ngata pardon soit ça m'a bien pas parent na yo aluka fuka ma pour parent parce que le bal na ministre peut péter sur le ngopé et 6000 nango parce que comme ko choc ko parent ba yo kaka moi na ko bala ba ba yebité eza mabe ata parent sala ki o mabe para ça c'est ko maman ta sala ki ndoki tout ça ba bantu faut ko luka ko yeba marqué au sali mabe ngana connaître tout bala priska na yebi na ngayo te mais nena la niba intervention tant papa zoloba ya ndi tout ta no ka ya priska ngaza comédien ngaza journaliste ngaza nyonso na yebi na niska na zalaka te bo sali mabe to ko sel ngo banaliste ti fin du mois ce qui solution monanité na zuba dossier ba rési ba sali émission pe na ka ba rési si réellement parce que c'était ta sœur il fallait poser cette intervention ça émission dans la famille wana parce que bien plus que ça des journalistes c'est ma bête oui tel que danger c'est que me melio le kambeko qui il fallait gérer tout na ça na ngate na boyi mais le retomber ba ko finga yo ba rési ko finga ba résiter to yaka to va solution pour les camp oyo merci na moza plein boulot au côté ça la bien merci vraiment Jini mon alemba il bodo ba comme comédien ba va comédien poussana on va peut tandambu ça faire priska roba sani na solo ndona biso priska oyo kamu ya ina Martin. Premièrement les histoire moro il y a pas pasi l'autre on a tali vidéo na yoki vidéo on a tali pendenge bado commenter donc ça dit vraiment pasi
je n'ai vraiment pas trop à dire sur cette histoire, mais... Et tant qu'humain, tant qu'humain, et tant que frère, et tant que Ndekwa Priska, et tant que Ndekwa Epé à Martin, Moutou, azana problème, Moutou, azana base, Moutou, à quoi déclencher, Moutou, à quoi si c'est un problème pour Martin, et ni papa Martin, ni maman Priska, ni famille. Ni moi c'est la potoine. Donc c'est Martin qui va tout faire. Donc c'est Martin qui va tout faire. Donc esa histoire moko yako donc yako prendre vraiment à l'œil. Mais Martin comme un conseil gratuit prend soit un homme, zala mobali, zala vraiment mobali. Soit ma décision là. Soit ma décision là. Ceux qui aussi là na moi si na poto. Zala clair. Papa atabo soana na yenengeni. Atabo beba na papa na bino nengeni. Jamais au coq bala sans famille. C'est impossible. Les mariages ils ont mystère. Ils ont ya bana mikete les quelque mariage au si libero to poto sola ngoto kene keto bato to sala ça analyse ngai yo na Daniel Ebika to sola no makambo lobi ana Congo les iba Priska Martin au stressé Priska au sali mabe au sali vraiment mabe to zongela yo. Voilà, tout ça, actrice Nabiso Monsanto, oh lelo, Likamboyeko, là toujours ba comédien, ba comédien, ça veut dire que Maramou ya mabala. Au Bali, au Bala poto problème. Au Bali, moi c'est poto problème. Le comédien on a Nabiso Priska, tu éviter Priska zandengeni. Parce que tout le monde lelo papa ba Martin, oh lelo vraiment aïe, a sali dégâts, sali yamabe que somo, aïe moi année di bala ana Priska simbate, Priska ki au Bala aïe, akina ba parane, akina ba ndeko na ba vie na ya poto. Tu éviter Martin, sali Likambo malamu to mabele lelo ba comédien sali parce que bolinga mibali kaya batu mobali a bien divorcé mais moi c'est baboya na te ba vidéo bimi ya bango mibale Monsanto pourquoi ka bino ba comédien ki Diane ah mobali a batu ala na sala ezaka ezo yinda ezo kitezo matalelo siko tokolo bani pour makambo voilà mbote mingi de batu bonso balanda biso pasi na motema premièrement ngape ali kambo yo naolinga penza ko intervenir mingi tepo mobali auti poto ngano na kenda poto te réalité oyo elekela ki papa biso Martin na poto ngana yebite voilà jusque là papa Martin ayaki ko bala ndeko na biso kanushipi donc papa Martin s'est décidé ko longwa poto ko ya Afrique po na bala mwasi liba les essengo mais si réellement papa Martin atika ki mwasi na poto ba divorcé aye ko bala mwasi na Kinshasa premièrement sali no mabe je confirme pas que a divorcé ou pas wana na yebite po na zara kuna te problème nanga ezabo papa Martin soki ya solo ki otiki madame na yo na poto oye Afrique po na bala ndeko na biso yebango osali mabe opesi moi sur na passe na Priska parce que au pesi non te premièrement nan to tana Priska te premièrement mutoyo kana passe makasi za oyo za na mariage sur réellement za na mariage basundoli ye bayo bala mwasi Afrique passe makasi ze pana ya auto papa Martin tiki na poto soki keza ki eza ya vrai deuxième passe eza Priska pourquoi liba les alelo ko sengo liba les ezala honorer na batu nyonso presque pesi date mariage akabol ba invitation tout un coup mariage le lobby mambo bimi premièrement nde kona ça moi ça na humilié yo amone lourd moi bonga bimi to msimo bala bombela ye deuxièmement ana stress ana passe biso to loba mais na mutema ne ngam tu loko bala et l'occasion moi signons son rêve naïs à la mariage moi signons ce sengonais à la bala na honoré baboti nanga na sala mokano nzambe ko bala isa honneur moi si msuta ngosa théâtre azata na non na musapi ya vala bata c'est une femme mariée et ça l'a bien et l'autre non le papa Martin soki au kabot na mama kuna potote oyo bala osali mabe makasi soki ke bo kabwa na kina mama na poto ke bo divorce après to ka ba version mse ma ke ba divorce ki une année passée soki ke ça fait déjà une année bo divorcer pour ani te papa Martin a bala parce que musuna nango eza ya papa bokilo na biso famille bazo telemela papa l'équipe eza na émission papa mwana na yo ya mobali soko lingaka mwana na yo
bien que acte mwana sala eza mabe aye kobala mwasi soki atiki mwasi mosusu na oloba soki mpo na confirmation te papa okoki koleka na tvt papa mona mwana na en privé soko omoni omona na mwana te kende na famille ya mwasi avant cérémonie ya libala kutana na famille ya mwasi bobengana bosolola ngo entre bino bozwi solution entre bino na famille biso baoyo toyokango te eza déjà basali mwana bango na l'écran ben papa so moni papa nazoloba na kanda azosaka azoloba tokondane mpe na papa nano te si réellement Martin soki alingaki baparent so arespectaka bango ntango abala puska fala bima baparent na ye de un honoré baparent na ye nano te est-ce que puska baparent babokilo na yo folosala ta démarche avant makambo oyo okutaka babokilo na yo se mobali aza posa papa na bino si réellement topuska lobo mabe mpona famille na nga na osenga puska s'excuser asenga mpo moto aza base mpe otere ya likambo ya koboma moto eza Martin eza Priska na Martin premièrement eza Priska omoni mobali aokiwa na bolingo ne nyonso mobali ana posa sa makambo mo vite fait Priska nde ifaki azwa plus temps ebele ya osola na papa po ye mambo libala bon ça va avant tout babandi kala avant tout il faut presque me koyeba babokilo na bazawa papa no rawapi mama na zaka wapi akoya ba pe ba exemple ba parents na ba kufa bo bandeko no bazawapi il faut ça il faut qu'il presque ça l'effort avant tout amona na atana poso mona ka tana ya mobali to no kwa mobali liko na ngo ba parents balinga no ka nga na noko automatiquement nga na droite mutana na droit za papa o papa zalaka tu vois presque nga ça l'effort amona na bien que toyoki que grande sœur na bande da ko takiner déjà na ba messenger pourquoi pas plus que ça qui plus kayeba ki ke ba ok na ngoti na mariage pour ça nga ça l'effort amona grande sœur ya bakutana ya mobali alingi nga mais yo lo mobali abatu nga na mobali to sola boy mais quand ko faire comprendre nga ko éclaircir nga qu'est-ce qui se passe au juste fa ka mona na grande sœur wana je sais pas si ba mona na ou pas to lo ba peka selon ba dire soit fa ki ba mona na ba luka avant presque à annoncer mariage na ye il fa ki alande no ba détail nyonso alande ba détail nyonso en famille souki en famille ba bongisi ba trouver terrain d'attente mo ba bi que c'est bon ndé annoncer date na mariage voilà le lot qui paraîtrait que va stopper dans bongo papa peut se déplacer fouti biya ya ki posala o azonga na mincho pesa peka pasi parce que maloba papa bimisi boko bota te aéroport comme le mai soki ya nini nyonso ani papa okelo ba nepe lobine na kanda mais diable tu vois ça t'a profité papa lobi peta musa zane ndoki te to lobi te ke papa ndoki papa okelo ba mona kanda et puis to yeba ke maloba ba boti pesa na pouvoir parce que bible lobi ba boti ba nzamba se papa okelo loba na ye na kanda kaka mona salinga bona loba bo mais diable azui maloba na abandi ko utiliser ngona ndenge na ye to souhaiter te lelo likambo ko bime comme yo papa na lobaki et l'autre non senga presque ma chérie zala plus na vie de prière na mincho eza combat parce que diable abundisa mariage makasi oyo eza combat c'est papa Martin asila na été na madame na ya poto APC pasité soki ke basila na madame na ya poto to pesa pe ndeko na bisa moi si chance abala na presque lo sambo vraiment et les camions sur le sambo quand des solutions parce que na minute on a ba fanatique balinga yo na ba o balinga yo te bango nyonso ba baye yo to tanga ba commenter parce que la linga comme metika mobala batu tam c'est presque e ba peut-être que pas ma pas mobala batu donc voilà basi nyonso poto ba ma bete poto ba basa poto ba ma bete basi nyonso poto ba ma bete basa poto ya malamu bazali moi pe moi si moi vendre la mobile ne penza en amouré mais mobile atalika théâtre monika film moi maboka sali ba recherche na mo luki numéro comme benga comme créer ba problème suka nango tombeka fia théâtre ondumba ba papa pe ya poto botika na bango botika na bino biso soko yebi ko za ba engagement na oza makambu na garde ta maison calmement protéger foyer na vanda na maman pour biso to luka bango te mobile poto to msunga na yebi ete parce que peut-être yebe pa Martin te yo mo ka bitala tala o komi na mona ki na film leke tu ndeni mais sans non numéro Martini oyo bandi ko tungisa suka nango taba retomber voilà mariage parce que na kenda ki te pona mbula mon mikolo to na couvre fait mais que tu na ka ya likamwana na bité famille presque ba yamba ki on ndeli ko mona ke mobala yeba para bazate to ebité en fait wana siko na pesa ba détail te pona komi fête te na ebité le ka ki ndenge na zaki vraiment na posa ya okende mais na liba vidéo mo presque elle était déjà stressée
te hein et bandi la fête et bon lamba le bon on a litamba déjà c'est que parce que si tu soyez ba kinde konanga il fallait pas que comme appelle niveau liba les eloko honneur liba les eloko esengo liba les eloko to kana veille ka ya mariage no ba problème comme bima ba problème comme ba problème tam se peut ba sali pe pa wana ezape kaka po komaki ba osango lelo peut-être yango salami tam se peut mambo bima avoir peut-être pe pas o salami on tam se peut ngai salami ndeko Martin Solinga Priska sur la poti na yo si réellement ça oza divorcer na poto na parna mobali na mwasi na yo kuna luka ba para na yo c'est ce qui se fuka mata pour protéger vie à Priska voilà so qui on a parlé de simba te ni Priska pe exal de simba karate parce que na simba liboso na yo belle msubu ya zalaki bazolinga ba proposer ka Priska libala na simano yeba be msuba koya mais na temps oh déjà moi na bato eza une fille lo barati alors non te et pourtant msubu Priska pe a se réserver mingi pour na pas Martin peut-être pas baby sama rambouné mingi pour na papa akati pe ba gauche droite pour na yo mais ce que tant yo yé kaka boye makambo boye vérité obombela peut-être pas regretter nzambe na ngai na zaki kuti na nani yo so ki peut-être na continuer relation là maintenant msubu mambo ezate c'est ça voilà to le bite que papa Martin boya Priska boya papa Martin na mambal bala batu baloba te boya ye ba pesa kaka conseil problème ezatu wana pour ça Priska za la laisse madame na yope ya poto azala laisse soki ke boka bwana boyo kana ba parents senga bolingi c'est pas parents na yo poto wana idaka ba parents o mingi c'est pas facile comme la question surtout sur ba parents ba kutana mwasi na mabete musa tza nda ona libala c'est facile te mbala boya mbala moko ba parents pe ba kuta mwana ba biso ne rezali Martin c'est ba biki bokilo bango zana bango malamu yango moni peta musu to mona ba résultat ba bokilo ba ya po ba bundela mwasa mwana bango c'est pas facile hein c'est pas facile aller kana TV alo ba bongo donc papa Martin meka un peu pour revoir makambo mona ba parents so il s'agit au senga bolimbisi senga bolimbisi biso pe bandeko presque tona posa to mona clair na likambo so pour la nima bien na je ko connaître mutu te mo centre bi ke base likambo ki début base séparation bango banda arrivé à presque na foyer na bango voilà donc tu vois ezaki da ba rapport ya déjà alinga fi moi théâtre alinga fi moi théâtre ba ta poto ba noko poto bo éviter comme mo ça tolo ba ah bo éviter son engagement no tika le comme il plus parce que peut yo pe marto ko ça qui plus que on a divorcé mi bali nyonso moko zo aborder aller l'histoire mariage en tout cas moi c'est nyonso moi c'est monta banga na vie na kuta na compta libala te non moi c'est nyonso ça monte mobile moto vi honnête comme ke na ndenge to kende na libala moi c'est nyonso on s'est donné so talibi pas 100% 80% mi bali tout ya poto ko ça ba pe marié ba te ba to na procédure à divorce on a procédure à divorce ezarani so vandina mama na ndako azana o bien vandana bien basa poto ya malamu bazali ba o nyonso ya basa poto nyonso ya malamu na famille famille salima be loko le koti famille mo centre boza maele na vie comme conseil mobali ava linga sona ba parents ne c'est ça loko mona ba boti na papa bokita papa na zo lela bi e ko simba te okubala na yete na bisa yo papa wana atombo kabe ko simba te ganta na siliki ba resa yambaki bango papa na be noki mutema nanga epanzani papa na noki mutema nanga epanzani do epanzani ola kande pesenga posa na continuer dans l'émission papa asalaki musala na ye mais era yo monaki vidéo mais abako ko pas protéger non ndeko na ye apologie mais siko ekomeli pe charge kamo ba rédition ki osala il fallait pas olinga ba yamba bango fallait pas boya notalelo ebaluki le komelo problème mais bandeko poto banoko poto botika ba komede so monoko bale de tika ko viango la bana ba du chaque jour occupé tika na yo c'est quoi ça le to ba komede prise kaza fi moko boy na ye ba bali komeza olinga prise ke o ba ko bala et puis peut-être yo martin na bogar na kitoko to l'équipe pour l'équipe tu n'as pas ce idée kaka parce que tanga linga ki appelle ce espace appelle ce opportunité talelo bo bazo ça c'est ma bala ya mo santo et ça bien té talelo yo koli déjà tanto de comme le mo on est que tu non balade faut bala mais tu na libela non bala mon papa bina vanda kawal maman bina vanda alors le la tv yo mo na lokoti wanga nga na lokele na lokoti wanga na isiro na lokoti kuna pe ba côté pende ya kisanga ke pende ko ta isiro ali comme tu pozo ya mboka na nga na kutana mutelo baba ni ekolo na ngai bisa ba lokelo pe to ba iso wa ya yao mais botu na mobali papa dit tu n'as tourné ce que bi que non mais ba ko mo tiki ko se no papa oh ba sala ya pirate papa ya lini ya farce ya nini ya nini merci beaucoup oh ba ko so divorce ya lokuta mo sa na mobali na yo azala papa divorce parce que je suis divorcé je reviens de marier
Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé ya loposo. Okomaki na poso lokwa ya nyama, lokola ya nkewa, lokese to pengando. Dr Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau. Mon secret, c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Yaboye bazui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Ozui wapi. C'était Guilain le Bourgeois pour voir l'opposition. Oh, pour vivre parce que pour les enfants ont besoin, ils ont des places dans mon coin. Pour faire les peines beauté. Olingi bando benda beauté. Oza na poya ba bébé. Oza vraiment taille bien. Tibeleza malunga. Trouvez-nous sur Boulevard Lumumba, sur arrêt Bethany, en face de la Roban à Massina sans fil. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Angola, plus 244 93 25 59 415. Cabinet cosmétologique Dr Guilain les Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.